mingi kolanda magazine bonda ekolo o ekumba makana yemoko les grands DG valables à l'inde wa bonda ekolo o epesa kabino ba information ya sur paix en temps réel. Fungola magazine ya mokolo mwalelo kuna na ministère ya EPST et sikani examen de fin d'études primaire sikani maître Tony Mwaba asali communiqué de presse au étalisi report ya ba épreuve ya ENAFEP na cette province éducationnelle à la République démocratique du Congo. Rachidi Pangi. Mokolo le 30 mai 2023, mon amboka Tony Mwaba Kazadi, ministre national ya enseignement primaire, secondaire et technique na Mukuse. Asala qui communiqué de presse au état ici report ya ba épreuve ya examen national ya fin d'études primaires et na FEP na Mukuse. Édition 2022-2023 pour la 7 province éducationnelle. Pour na mokolo ya lundi 12 juin et mardi 13 juin 2023. Maître Tony Mwaba a pesa qui ba raison ou motivé report ya ENAFEP na cette province éducationnelle. Reta ya bokom ya item na ba point de chute ou ezala qui programmé. Ya koeba ezali été. Ba province éducationnelle eza concerné ezali Sankuru 1 siège Lodia, Sankuru 2 siège Losambo, Chwapa 1 siège Boyende, Chwapa 2 siège Bokungu, Otuele 1 siège Isiro, Otuele 2 siège Watia, Bazuele siège Bouta. Cette province éducationnelle Lualande est concernée. Pe asengi na ba différents comités au baza concerné na processus oyo, bazwa ba disposition ya malamu po na ba épreuve o esale malandenge esengeli. Biso tobetisika kambonda. Toujours na éducation lancement ya plateforme ya géolocalisation ya ba école nyonso na République démocratique du Congo et salemaki mokolo ya lundi le 29 mai na ville province ya Kinshasa. Commentaire ya Medrine Kambembe. Vice-premier ministre et ministre ya économie nationale Vital Kamerhe a représenté qui premier ministre mokolo ya lundi 29 mai na Kinshasa pour le lancement ya plateforme ya géolocalisation ya ba école publique pe privée na République démocratique du Congo. Plateforme oyo ezali moyen les plus efficaces ya ko lutter contre délocalisation anarchique ya ba établissement scolaire ya entité moko na moko sans obtention au préalable ya arrêté ya ministre et enseignement primaire secondaire pe technique na ba attribution na ye. Pona Vital Kamerhe, plateforme Oyo ekopesa plusieurs avantages na population peseloye, géolocalisation Oyo eko permettre gouvernement ya mboka ayeba na ko maîtriser épineuse question ya ba effectif ya ba enseignant. Par ailleurs, Vital Kamerhe a proposé que technique oyo ezala appliqué na ba secteur nyonso ya vie nationale lokola, armée, police nationale, fonction publique pe ba secteur mosusu afin ya kozwa maîtrise si ba effectif ya ba agent ya l'état. Yango biso awa to betisi kambunda. Na sécurité affrontement entre la police pe ba milice Mobondo na Popo Kabaka et bomisi batu ebele kuna na province ya Kwango. Tolanda commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boyeba ke likambo oyo etali ba milicia ya Mobondo toza koyeba te kino lelo soki komba yango vraiment ezali ya nini po na ndenge toyeba ke yango le bandeli ezalaki likambo oyo etalaki bandeko na biso bateke na bayakame ya kokamwa lelo oyo ba Mobondo bakomi deja na territoire ya Popo Kabaka na province ya Kwango mingi na 400 km ya ville province ya Kinshasa pe na moins de 50 km na Angola. Information oyo epesamaki depuis dimanche 28 mai na député Jean-Pierre Passizapamba oyo azali moko ya bandeko ya ngambo ya Popo Kabaka. Selon premier bilan oyo eza enregistré assassinat ya commandant la police Jean-Berry Manzanza pe policier mususu oyo azali disparu pe mususu azali grièvement blessé. Après incident bachongo oyo esalaki liwa batu ebele ba Mobondo sikoyo bakimaka bakotaka déjà bazamba mais kokamwa ekoma mokolo ya jeudi na 10h babimi ebele pe babundi na ba policier kuna Popo Kabaka bayaki po bameka kotala maye ezali koleka mingi na masolo o bayokai ke ba Mobondo bazali installé na groupement plus précisément na village ya Ipiedi na groupement Mbondu na secteur ya Lufuna. Affrontement yango esaki liwa ya commandant oyo la police ya mwana mboka Jean-Berry Manzanza pe policier kwedutu oyo aza porté disparu na policier mususu azaki grièvement blessé.
yango esali ke babele na gouverneur province ya Kwango pe na vice-premier ministre de l'Intérieur aeba kozwa ba disposition utile ya ko sécuriser population o ba comme le risque pe ba déplacement massif et comme ya ko salema. Il faut boyeba ke na problème o etali ba militaire mobondo il parti à ville province ya Kinshasa yango pe ekwe na ba yombo ya ba désordre yango pe mingi na conflit oyo ezali ba tekena ba yaka na territoire ya Kwamutu pe na province ya Mai-Ndombe. Yakoyeba ezake ba milice o mobondo e botama mingi na conflit oyo ezali ko s'opposer entre ba déclaration ba tekepe ba yaka à partir ba litige foncier oyo ezali déjà plus de 300 morts selon Human Rights Watch a constaté yango. La territoire Bagata, il faut koyeba ke ba dernier affrontement entre ba miliciens mobondo na ba élément de police et salaki une dizaine de morts na ka ba assaillant pe policier moko azaki blessé pe 6 miliciens bazaki arrêté mingi na village ya Salapamba. Ya boye esali pasi toza ko interpeller le gouvernement boye ba ko garantir sécurité à population parce que makambo ya boye ezako lakisa ke ezala maboko ya bato mabe e batami na sima na yango to beti mbonda pour ko éveiller esprit ya population toza toujours makasi ya ko dénoncer ba acte tout autre ezali komona ezali contre la loi yango biso to beti ka mbonda. Toujours na sécurité affaire Mwanga Chuchu Edouard Mwanga Chuchu azako reconnaître te ba document oyo ezako sangisa ye na Rwanda na procès oyo elekana ki mokolo ya mardi le 30 mai 2023 tolanda commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boyeba ke dossier ya député Mwanga Chuchu ezaka ko continuer kuna na haute cour militaire. Et Salema qui m'a mardi le 30 mai, il faut koyeba ke cour militaire a sali ba instruction ya procès député Mwanga Chuchu na audience ya mokolango oyo ezalaki kuna la prison militaire ya Ndolo débat ezalaki makasi mingi na ba dossier ya conviction oyo bakutaki na mokolo basaki perquisition la résidence ya Elia Ruchuru tellement que confrontation ezalaki makasi les prévenus Mwanga Chuchu azako reconnaître kaka 3 documents entre autres documents ya parcelle oyo mwana na ye Christian Mwanga Chuchu asomba ezakuna ya Kigali na ba document misusu Mwanga Chuchu aboyi na ye awangani na ye surtout mingi oyo bazako qualifier ke azali membre ya diaspora rwandaise oyo azali ya Kinshasa mingi à travers rapport ba intérêt ya Rwanda. Mwana mboka Mwanga Chuchu aboyi na ye na motema moko esali pasi ya kotala ndenge Mwanga Chuchu malgré ba document ya conviction ezala mesa mais azali kaka ko continuer ko wanga na yango après débat moko ya makasi oyo esalamaki entre parti ya Mwanga Chuchu pe la ministère public esali ke haute cour militaire a renvoyé procès wana mokolo ya vendredi le 2 juin prochain esengeli boyeba ke depuis le 3 mars, mwana mboka Edouard Mwanga Chuchu azali accusé mingi na likambo oyo etali mouvement insurrectionnel pe détention illégale ba armes na ba munitions de guerre mingi incitation ya ba militaire ya kosala makambo ya mabe oyo ezali contraire na devoir na bango biso mbonda ekolo toza kotala dossier opposé vraiment à suivre yango. Magazine Bonda Ekolo ebengisi ba jeune leader nyonso oyo bazali na vision ya kosala makambo ya minene awa na République démocratique du Congo tolanda. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi ki mutema mabete.
bato mususu kaka kimotema mabe ya longwanga na yawana mais bato bazana miso ba mona Congo ezoke na ndenge mususu mo bambuye jeunesse ma 20 000 30 000 ke votenga jeunesse asu na temps na ta ozwa polo no lati ozwa mona tina poste so to ça non toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza je te moni peut-être bandeko wana place baza pour se déplacer za musika tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boye ou baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya dina débat mobimba tozana ba formation ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda tout fungola page ya société sikanini oyo fondation Obendous a organisé qui cérémonie ya adhésion massive pour na ko faire adhérer ba membre na ye nyonso na parti agissant pour la République AREP na Mukuse Medrine Kambembe reportage. Indeki mokolo ya dimanche 28 mai na Kingasani D na commune ya Kimbonteke mwana Kongo tunanga nini Fondation Obendous elongo na ye moko mwana mboka Goge Obendous oyo azali président ya fondation bayambaki bureau politique ya parti agissant pour la République AREP na Mukuse oyo ekambamaka epai ya mwana mboka le sénateur Guy Loando ake yango esalemaki na occasion ya cérémonie ya adhésion massive oyo Fondation Obendous a organisé qui pour na s'adhérer officiellement na parti politique AREP bana Kimbonteke bayaki meke kwenti kwa pour na participer na cérémonie yango adhésion yango et salemaki avec un partenaire idéologie Fondation Obendous et s'adhéraki na parti AREP kaka ndenge bozali komona Madame Martine Bebali oyo azali coordonnatrice interfédérale adjointe ya parti AREP na Kinshasa apesaki na mwana mboka Goge Obendous quelques insignes ya parti à titre symbolique pour na kotalisa que désormais Fondation Obendous est comme membre officiel ya parti AREP. Carte de membre oyo bino bokozala nango yango oyo topesi na monsieur Obendous. Lokola adhésion ya ba membre et salemaki kitoko boyo kandenge Madame Martine Bebali interfédérale adjointe ya parti AREP na président ya fondation Obendous Goge Obendous ndenge bapetisa kimbonda liboso ya caméra na biso totamboli pe na bakita na biso nyonso ba district ya Changu tozana bango awa pona koya kotombola pe ko honorer moko ya AREP oyo aye kosala adhésion massive yango ngai lokola mama ya mibale mokonzi ya mibale na province na ye ko couronner pe ko encourager ye pour que apprendre soin na bandeko nyonso ya Kimbaseke parce que objectif na biso AREP elingi koloba ete mutu na mutu asala part na ye. En tout cas na sepeli nano na manifestation ya lelo ndenge leki ndenge bato baye ko répondre ebele esalinga moko esengo na satandaki bongo te na monike Kimbaseke baza penza na kana biso donc baza ebele na sepeli makasi na yango na kosenga na population ya Kimbaseke bazala toujours na espoir oyo bapesi ngai ndenge batindi ngai nazala liboso bazala kana espoir wana bakozala jamais déçu et pas na ngai na epa ya parti politique agissant pour la République AREP na yango esengeli toyebake na Kimbonteke ba leader bazami baleto misatu te kasi leader azaka ka moko ye nani Goge Obendous mwana ya ba mama ya Kimbonteke papa social bana ya Kimbonteke nyonso basalaka ye confiance yango biso na magazine Bonda Ekolo to beteli kaka mbonda pou parce que musala na ye eza kitoko toujours na société base Kingabwa avec Jacob Mwamba
banzete ya mbila bazongisi pano oyo ba mal intentionné ba koisa kito landa commentaire pe reportage ya Alain Dewa. Kingabwa, debout. Bas Kingabwa, debout. Bas Kingabwa, debout, debout, debout. Nous soutenons les actions du vice-gouverneur Jekoko Mulumba. Ndeko ya Congo boye bake bakulutu baloba bakangaka mvula me moi bakangaka te yo oyo ozali koluka okanga mayele to okanga makasi ya mwana mboka mwamba Jacob Zete Mbila oyo azali président Bas Kingabwa yebake okozwa échec ya tope 0 tala ndenge basangani na mokwalelo bokotuna ngai nini boyebake mikolo elekalaka bajalou mal intentionné basalaka manevre na mituka na bango oyo ezanga bafrein baye kokwayisa pano oyo ezalaka ya alliance ya Bas Kingabwa na mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba soso ya mboka oyo azali vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa po azalaka soutenu na Bas Kingabwa nyonso oyo esalaki mwamba Jacob pasi na motema yango asangisi ba membre ya Bas Kingabwa na mokolo lelo basombi sima basombi zelo basombi bakayase kaka ndenge oza komona basangisi pe balakisi makasi na bango na bopikiliki bazongisi poto yango avec impact na idéologie kaka nde boza mona ba image tellement que bazalaka toujours même moral pe vision le bango ezalaka ke ata butu to pe moi babanga te bango bandima ko soutenir mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba poyene azali icône pe président d'honneur ya Bas Kingabwa poto etelemi kitoko ezongi kitoko na suka ya masolo lokola biso mbonda ekolo magazine d'actualité baleka yezu toko sakate tellement que tozalaki wana bino moko boyo kanenge nini babetisaki mbunda eloko ya liboso tosangani apo na nini ya liboso toboyi te mboka ezalaka toujours na bayini mpe balongi tala eloko nzete ya mbila tosalaki mutuka ye etuti yango lelo ekwesi lelo tozongisi yango lukumu nani ya liboso ya mibale tosoutenir papa na biso Jekoko vice gouverneur papa Mulumba na kati mayema so tozosala oyo po ete tozala na nsima na ye avec gouverneur de la ville avec ba collaborateur nyonso ya mboka yango wana epesi biso koba to soutenir eloko nyonso esili kobeba po ete mboka pe ezala malamu bato baleki mitema mabe ba jaloux balingi te biso Bas Kingabwa to tombwama baza posa biso tokita biso pe tokita te nde babukaki tolakisi bango to makasi yango na pe tozongisi yango Kingabwa ete to soutenir à 100% vice gouverneur Jekoko Mulumba mwana mboka po ete biso bana ya Kingabwa tokende liboso esengeli na baction na eto simba eto soutenir ye en tant que mwana ya Kingabwa manso wana yaka na pano oyo pano nde lobaka nyonso à 100%. Ya mwamba Nzete ya Mbila coordonnateur ya base de Kingabwa oyo ya Nzete ya Mbila toyaki journal lelo na ba comité ya base kolakisa te toza na bomoko mbutu moko mal intentionné yaka 100 000 na babutu ebuki deuxième pano na biso za ba pano eza mibale toza pano ya gauche oyo zomune kotoy mais c'est journaliste toza pano ya droite oyo zomune mopanzi oyo zomune na droite na yo lelo koma mutu moko tozongisi yango yango moni ba mama bayaki awa baza na bosenga nini baza kolakisa ke bazosila vice gouverneur baza pe na promesse ya vice gouverneur baki ya otala bango bato ya base bazozelaka promesse na ye timokoli ye moko ozwa ata aye kotala base na ye base ne yango oyo eza comité esali kitoko ya komona le fatigable Jacob Zete Mbila ndenge azalaka déterminé pe apesa bolingo na amour avec des vices kaka moko nous soutenons les actions du vice gouverneur Gérard Jekoko Mulumba yango nde ezali devise ya Bas Kingabwa baresir batemisi pano na bango donc yo mutu oyebi ke ozalaka jaloux mal intentionné komeka lisusu te po mbala nsima bakotya yo maboko de manière ke toza démocratie moto na mutu aza na droit ya kosala choix na ye Bas Kingabwa bango bapona na bango soso ya mboka Gérard Jekoko Mulumba comme président donné na bango pe basoutenaka ye kitoko
awa kutu baza kozela abeta motour côté po bayamba avec impact na idéologie biso mbonda ekolo magazine d'actualité to beteli Jacob Mwamba parce qu'il ngabwa mbonda makasi po misala na bango kitoko bazo kosala emonani parce qu'il ngabwa debout 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 nous soutenons les actions du vice-gouverneur Jekoko Mulumba Soso ya mboka. Yo mutu oza na posa ya promotion basalela yo na entreprise na yo oza na posa ba filmer mariage conférence ba activité ya église topé politique na yo magazine bonda ekolo afungoli ba porte na ye pour la bino pour la ko accompagner bino na genre ya ba activité nyonso. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Avant tout silisa magazine Mbonda ya Ekolo ya mokolo mwalelo équipe rédactionnelle ya Mbonda ya Ekolo et proposé bino ba fait des sociétés oyo tolanda. Ndeko ya Congo kaka ndenge bozo komona ba image oyo moyen kutu toloba mingi ezate botunanga tozali wapi tozali kaka awa na centre ville ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke na quartier Luebo esika wenze ya maboso ezalaka o mingi bayebi yango po wenze oyo esalaka impact na idéologie mais botunanga wenze oyo kenda wapi érosion o bozo komona oyo nde emema wenze oyo pe emela yango mobimba ekenda chubu kutu burgomestre commune ya Kimbaseke ata rapport moko asika kosala te po kote oyo bayebi ata ye te pe baluka bamema ele sikoyo atikala kokoma te eza kosala pasi na population ya kote oyo gouvernement congolais botala nanu likambo oyo bandeko ya commune ya Kimbaseke na quartier Luebo balelisi son de cloche po bazangi esika okende bino moboyoka ndenge babetisi mbonda liboso ya kamera ya Mbonda Ekolo tozo vivre na pasi puisque normalement presque bandako nyonso tu esi la kokende pona ndenge bamvula betaka mingi awa boye suivi ya l'état ezalite alors yango wana sikasikoyo presque bandako nyonso ezalaki awa bandako nyonso tu presque ekei ba mama na pasi bazongi na bandako ya baboti bana epai papa epai pona nini bandako nyonso tu presque si ekweyi. Et puis ça fait déjà longtemps, ils allaient te que ya lobby to lobby kuna mais e banda penza kala penza. Kenda. Mapangu nyonso kenda babwaka babuka lupango. Sikoyo biso batutotikali otala pasi. Moye zate na bana na bakoko ngai mama veve na kokende wapi na bakoko. Awa tokosenga kaka na gouvernement boye bake commune ya Kimbaseke eza monene eza kaka komona ke Babougumese baza incapable ya visiter commune mobimba yango soki be moyen zali na mesika fourmi boka bola yango eko batade commune parce que ekosala kitoko et surtout que tabe réseau et salma et segel ba rapport eko mais Bougumese incapable même ya koma côté au rapport ekoma yango to betisika Mbonda timuli ba mabulo oyo po encadrer nga memoire zakate.
Mwana Congo boza komona botuna ngai tozali wapi tozali awa na wenza bayaka oyo ekeda nsango mingi bayebi yango po baleka kote oyo basombaka biloko ya ndenge na ndenge me kokamwa wenze oyo bafutaka bongo ya leta bataxi ya ndenge na ndenge oyo ekomaka ti epai ya bourgmestre me tala eta wenze yango ezali bayebi te bakomi kolela me mbongo bafutaka nini vraiment esalaka po esokelaka bango comme rétrocession ezali kaka motuna bourgmestre akomi na Kimbaseke beta nanu tour kote oyo oluka esika ozoka mbongo wenze oyo nini ya malonga okoki kosalela bango yango boyoka ndenge nini babeti mbonda winza bayaka susi na fe ezali towana nzela te towana posa pe marché vraiment ezala pene ti bacommune mosusu mpe ezali mpo eza commune eza quartier te eza commune ya Kimbanteke towana posa ya wenze marché ya monene vraiment ke okita na se te okomaka na marché no eloko nyonso eza yango posa osombi nzela ya koyela sikoyo biloko wana nyonso wana ezosengaka nzela fo ezala ezali pasi po mbongo leta ezali kofutama me nini oyo population azali kobeneficie de manière ke wenze oyo ekotisaka mbongo ezala état normal de manière ke bango mpe balobake bazalaka na prise en charge ya vie province ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke esali pasi yango biso tobetisika mbonda nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko papa mpona nini basi ya mike bakoma rare na Kinshasa oyo eza kaka pasi kolandela baninga influence yango ezosala ke bato babomana ozokende oluki moninga vimbi peut-être ya ngai eza nango original okolandaka yo koma lokola ngai nzoka papa ya minene bakomi ebele mpo na nini bamisusu bawamela vitamine bamisusu minene na bango eza ya kimia papa nde osomona minene okokama na yo yango te mosusu abakisa mwa mbuma na ye mosusu mpe ya moke alingi atikala kaka na tai na ye wana bon à part ça eloko mosusu na oloba te na konte basi to bakoma omela bavitamine eleki mingi bazomona soki avandi mokie amona ka ça ne va pas kavimba mobali abenge yaka tia litoi bamonika bandeko ya Congo boyebake bibota bandeko na biso ya basi ekoma kosala soni okomona abota bana mibale misato la tata pe akoma kosundola bana epai ya mama na bango po mama na bango azwaka charge ye moko mwana mwasi kaka motambola pipa muke kobima akipaka lisusu bana te toyebaka te babotaka mpona nini yango boyoka sagesse ya caricature lelo lokola azokende ambiance kasi mwana abandi kolela tala Melissa ndenge atomboki kokamwa yango nini yangoko nakomi esclave mpo na bota yo longwa kuna tia ngai à l'aise esalisama komona ndenge Melissa abota bibota koma kosundela mwana zolela kasi ye enkipa kutu atombokeli mwana akanisi ke mwana komisa esclave abota ye ya boye esali mabe makasi tellement mwana azali kolela kaka mama Melissa pe akosi likambo yango boyoka bino moko boniko Melissa mwana azolela azali pe malade boye nini ko ezalaka boye te bongisa mama te mama na lembi nabima lisusu te likolo na ye malade soki akokufa akufa na ye ngai nabengisaka ye te akufa na ye kaka esali pasi Melissa abota mwana kasi kozwa soya mwana te ye kaka kobima toyebi te na kobima la pe riske pe akozwa lisusu zemi mosusu yango le petit mikendo depa epa le ventiri yoka ndenge abetisi se te ventiri bafille ya lelo bakoma ndenge babotaka mpo na nini le ventiri pe na ngambo na ye mwana Kongo yoka ndenge apesi sagesse na ye ezaleli mabe kasketi na ntango oboti yeba pe kobokola bongo bana ya boye bapapa na bango bazaka wapi elenge bokola mwana na yo tokosenga kaka na bandeko basi yebaki ntango bozwaka bazemi boza kobota bana boyebaka mpe kozwa so ya bana na po bana na nde bango nde Kongo alobi na yo ndeko mobali omesala kotia basi bazemi tala mpe lelo facture basi badimi wana ba $500 luka obala obota mpe zwa encadrement ya bana na yo po Kongo alobi yango nde na bana oyo tozobotaka yango tobetika mbunda
Wande magazine bonde kolo mukolo mwalelo esili oyo nini ngai Charmela Mbondo nazalaki na esengo ya ko présenter les bino yango. Merci na équipe rédactionnelle oyo nini e concouraki pona ete magazine oyo ekoma na banda kuna bino nyonso. Merci mingi pe na les grands DG valables Alain Dewa oyo azosala ete to pesa ka bino ba information ya solo pe na temps réel. Bobo sanate ko s'abonner na page YouTube na biso Mbonda ya Ekolo officiel télévision. Ngana bino to kokuta na mikolo mizali ko ya soki kolo Yesu azongite.